Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Bon, Edino, ndenge monika yo moto zana matanga, yobika balera ba Congolais bayaka, bayena noté, baza déjà, mais ba komena no belete. Puisque za titongo bon naza ndeko na ngai awa bata famille bayebi sayo baza kotuna ngai ifete lomboto batuna ngai sayo bon azana ngai awa na kati ya salle donc ya wana toye to honorer obika ka ser na biso akufaki Yvonne ifete donc biso ba ifete o peut tozala na Paris donc il fallait qu'on honorer Yangwana toye lelo ndenge okakinze mwana ayo bomelinga leki ozuri ni papa ayo bomelinga leki ozuri ni papa ayo bomelinga leki Diego ozuri ni papa ayo bomelinga leki Diego ozuri ni papa mboka ndenge okakinna lelaki yango na banzembo wana emission tosalaki na yo nayo nasalaki ngai moko ezali palaki moko ekobima kala mingi te na kati ya ba instrumental ekokota wana ezali kaka vangu ezalaki ya vangu ba instrumental ekokota tout ça là c'est ça instrumental ekokota awayo bomi fete aujourd'hui papa awayo bomi fete aujourd'hui papa ayo bomi Yvonne aujourd'hui papa aujourd'hui maman awayo bomi tela aujourd'hui papa ayo bomi ngaleki aujourd'hui maman ayo bomi ngaleki aujourd'hui papa Bomengo ya mokili biloko ekotikala nango yo mama awa yo bomelinga ndeki ozwi papa awa yo bomelinga ndeko ozwi papa awa yo bomelinga leki ozwi Diego ozwi Diego biloko ya mokili ekotikala papa biloko ya mokili papa ekotikala Diego biloko nyonso bomengo papa bandako bavion mama mituka ekotikala nango biloko nyonso ekotikala nango awa yo bomelinga leki ozwi Diego awa yo bomelinga leki ozwi papa Naleli fete naleli madoka naleli papa wemba naleli mama awa yo bomelinga leki ozwi papa awa yo bomelinga leki ozwi ni papa biloko ya ngana awa balokoti yo na balabala ba commission moto awa yo bomelinga leki ozwi papa awa yo bomelinga leki Diego ozwi Diego yebisanga ozwi Diego yo biloko ya ngana kebaka yabi mama ndebu biloko ya ngana kebaka papa awa yo yibi mituka omemina boma awa yo yibi voiture omemina boma awa yo molimbi au cinéma na voiture yango awa bomelinga leki ozwi Diego ozwi Diego ozwi eloko te biloko ya ngana papa biloko ya mokili mokili mawa te awa yo bomelinga leki
ozwi papa awa yo bomeli nga leki ozwi papa awa bomeli nga Yvonne ozwi papa ozwi papa yo ozwi papa awa yo sasi biloko ozwi papa awa yo bibi bukwa lopango okelango wapi awa ubu biloko ozwi papa awa yo bomeli nga leki ozwi Diego awa na motema ya ndoki ozwi Diego awa na motema ya satana ozwi Diego awa yo bomeli nga leki ozwi papa ozwi papa ozwi nini papa kota ezala bien donc voilà quoi ya wana aza na leki na ngai oyo botanga na classe moko ifete lomboto donc ye alingi aloba na makombo ngai nalobi bon bataki sasa biso topanza lelo toza na sayo ya bana matonge sayo mokili oyo ndenge bino mo bana litonge boyebi ye azali awa donc alingi na makampe ya kolobela bino bataki pour ni à loi donc solidaire toujours on est là comme bon voilà quoi. Merci pour la parole. Nazama ba commentaire rebellité. Nazana un sentiment à mawa. Qu'on perde une grande fille comme ça dans les quarantaines. Un connu moko boyo biso to ebiete na famille. Aya ko envier ba bien. Ya leki ya moi c'est. En tout cas, toi, choqué. Nous avons partagé mawa oyo nabino bozana Kinshasa. Tozo les qui elongo nabino, tozana yaya awa to kutani. To bimi di banda salle. Batu bazoya na moko na no masal mais a remplité. Tozo occasion oyo ya ko souhaiter bino mes condoléances na famille Mbappé na biso tozali awa que ça soit côté paternel ou maternel c'est tout nzamba abomba biso azo contrôle na biso nyonso bon bino mo boyoki bouti koyoka ndeko alobi donc makambo star le tout ton camon le grand prêtre ndenge mona ke dino lakisa bino déjà image ndenge nazaki tout en pharaon esali pasi tomoni pasi ebele semaine banalité mais nakozala soulager moi moke moi lobby puisque semaine va et vient bana tongo na mboka na 10 heures soki 9 heures que nous sommes ba pareil à sika que nous sala boye tout ça ba pareil à sika pona ko babiloko ba kotia pona batu bani tout ça donc tozali wa titongo donc edino image donc panza sango ye mukolo ali le number 1 le top des top na kati ya Panama et dit nos images donc deux fois Monica a se déplacé tiba kotoyo donc aye pena ko biso et puis bon tozalia wa titongo na asile mususu ko rezonga pona aya ko zo subili mususu bataki sasa bozali ko lela ba image yango na sayo donc pour en confirmer bino bena botuna nga ye est-ce que obona sayo yeyo sayo en face na bino awa boye tozana na kata salao donc c'est ça donc plaisir à trop baninga bazako ya bazako soutenir na batu mususu pe ba master mususu ça fait des mois to bona nte ba ko soutenir na sepeli ya trop de trop en mingi le baté dino to sing merci mingi ndenge bilili ye po ba yebake awa tozali na ngana tabai pa ya Jijika. Donc, na 173 rue Mermoz. Donc, Sika Kitoko. Donc, Bonen Bozomo na biso wana donc Bogo ya tozali na wati tongo lobby. Baninga ba komina ote c'est bon. Merci mingi et dit nos images le number 1 le top des top. Merci bye bye.
mena rompwe ba moniete o ngonga nanga suki ya moto truko ya ba meme atondisi kolia ba bijou na kingo na ye ngonga nanga kole ya ngala bule ki dessert oh pas bien oh ezanga ntina fera ah bon merci côté nakota ba mama Liliane parce que mandangi poto boya bangwanzu boya bangwanzu biso no matola ta poto lokola da fraîchement de mikili na senti que honorable ba okotawa basi ya bakonza mboka ba oza ba roba cher awa ya omonga be na kimimba onazwa ta mwa pièce ozomona ata eloko lokolo ta nini bakisama basi be mission comme beleta banana ye na ozonga te donc bana kine minga kolobeza te chez maman Liliane basangole na yoki tout la massa boutique ML chez maman Liliane na ebité mandangi kolingane ko sanga ngote awa bilamba ba mère ezali bilamba ba sénateur ba député ba femme d'affaires bana mike mikolo place kitoko na ebité yango avenue pozo numéro 2 kolingane ko sanga to yaka omona awa Patrice Kolebo la tawapi awa maman Liliane mandangi ML en direct de Parigo awa bloko to esali ba ministre ba député basa kitoko place kitoko kolata esali awa kolingane ko sanga ngote gentil dans la bison habillement chez ML Liliana Mandangi tozana Pozo numéro 02. Alors n'hésitez pas, passez vos commandes sur internet, par mail, par adresse email, vous commandez à partir d'adresse email ou par WhatsApp. Dans 3-4 jours, vous recevoir Pauline ici sur place. Donc voilà, on va vous ségater. Tola Tabasi, Tola Tamibali, Tola Tabana, bientôt de la fête. Donc c'est accessible à tout le monde. Soyez la bienvenue, soyez les bienvenus à tout le monde. Voilà, chez ML Boutique. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais, chez John Gaden à Paris. Bon. Yoka la bonne musique. Awa chez Djongade. Oyo ezwami na 12e rue. Puis Dixme 94 310 Orly. Koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te. Oh
Loli Solo, awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, shikote bango. Edino image, banza sango ya Congo.